wana papa de la force na ilo wa makasi za papa sende yango na lobby ndeko nazala ite koyeba penza début ya organisation na suka organisation na yebi te mais na yebi ke bato oyo basimba ka organisation ezaka ba le même po tozalaka déjà na ANTPC na biso oyo président azalaka président Masumu tolingana na motema na elongi wana ekozala malamu tosala babenga oniki orgueil te parce que tala melodi azalaki mwasi kitoko mwasi ya talent mwasi ya pembe mwasi ya tolo evanda mais lelo oyo so fingi comédien ye moko kuta koyeba te mosusu oza chance na obenga Lem surtout tout à l'heure, quand la minute est retournée dans le président Caleb, le président Caleb, on s'est dit un bon mot. Ah, quand on a pour nous. Vous comprenez? On a un bongo, on a un bongo, on a un drapeau Congo. Est-ce que ma belle ça va jouer? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, place pour exposer corps exact, pour télémiser. Non, mais ils ont mais ils ont pendant que tu vas commencer créer. On créer, direct. Là, nous sommes à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa pour les obsèques de notre tata Nani Mélodie. Voilà, qui en tout cas depuis longtemps, depuis 8 heures qu'on était ici jusqu'à maintenant. Dans un espace à Obandaté. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Et on tombe quand on a la carte. Tout cela, on est l'artiste va expliquer dans le qu'est-ce qui se passe. Apparemment, on va modifier le programme. Le corps c'était prévu il dit à 9h. Pour l'instant, on va bientôt c'est à 12h. Il faut m'attendre. Mais malgré ça, parce que bientôt là. Parce que au téléma, place pour exposer le corps. Donc c'est un peu, excusez-moi pour le terme, mais c'est un peu désordre, voilà. Tout seulement qui est un artiste, si réellement qu'est-ce qui se passe? Merci. Parce qu'il faut tenir un peu sur rigueur pour faire rater. Nous allons battre bilinga. Mais cette fois-ci, quand et où tu noir et à awa, ça met sa faire. Donc tu as des montagnes, des montagnes de 50 qui passent. Na battu musu ba bato kuneka kuna. To kuneka kuna. Ke ba ba ne ko lo ba ke melodi okunda ma na po no ba ko chola. Na muta vérité ba ne ko chola. Ba ne ko chola donc. Ba ne ko chola ba comédien. Vous comprenez? Mais tu as dit si par contre tu as la peine en organisation. Mais moi, je vais comme ça. Je vais pour tu mais si tu l'as vu le cas lelo cop na ngeza théâtre na ko linga tena tema na micro na ngana finga comédien ou comédien na olinga ngote vous comprenez na ebisi yo tout à l'heure na famille makamweza ngati soki chéri exemple na bijou la reine bazo swana peut-être yo mutu libanda ko kota ngote na ebisi no tuni bongo moi je suis là pour la défendre ma comédie ngane so fingi comédien na yé vous comprenez na yé pena mais j'ai comme ça que vidéo parce que beaucoup nana eso ke biso la biso tokotala bilo bakosala bapasteur baolingana te baobetela bambasu bazofingana na batelevizio baoloba te ka bacomédien te nalobi bapasteur bazofingana ntina chere babokana na babwakela baoloba ma bapasteur te ka bacomédien mamamongo esalini matanga oyo eleki na organisation makasi lokwa matango eza toki masolo moko beta oyo beti yo masolo moko alukuta aza lukuta bavoisona ya lukuta basengola baka na poto wana nani ese de pana nani akwakana ngamna sala esa ngamna komisa esa autorité morale c'est là yo ebaka ni makwakana ngamna ya na internet ngana za wana pona ko défendre ba comédien oyo akomeka kofinga comédien ta théâtre eza travail d'esprit bah you me bela koka akoka théâtre ta na chronique mais je te dis ebele to ça ebele tinga pe na chronique ça que tonton veut laisser pas koka théâtre comment ko tanga ma problème là tonton fait wana mutu ngai parce que lobby ba ebele oyo peut-être lelo ba critique théâtre akoma wanga na théâtre masimba ka micro ce sont des fouteurs
oyo mwana modero moto ayebiso bafoutage yaka na ye na scène nayebisi yo on doit protéger notre patrimoine faut protéger théâtre tant bafinga moto ya théâtre moko bafingi mama loso bafingi président Lombe bafingi papa Masasi donc moi nakolekisa mo te bafinga comédien donc ce qu'on finit comédien na 12h 1 minute na yeli Tata Gabriel j'ai pas programme en matière tata comment communiquer non na lobby non bien le meilleur ya de personne mon radio parce que lobby ne belé pas communiquer ebele baya ebele baya parce que mais ça la batu musu ba yé na chronique mais ça ba danger na cinéma vous comprenez donc c'est un peu ça donc nga pona nga discussion est longue il y a kofinga ka ba comédien désormais et puis na sala ka ngo futa ngati so fingi comédien yemo ko kuta ko yeba te mususu za chance na obenga l'aime surtout tout à l'heure quand la minute de retour benga président Caleb le président Caleb donc ça de mbongo akanga pona vous comprenez ngana za bongo na drapeau Congo est-ce que bi ma pesa na ba jouer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, place pour exposer corps et ça, tu vas télémiser. Non, mais ils ont c'est que tu vas dire kasi on peut pas telengana en place on va les autres telengana batebele na 50 ba pesa 1000 fois 500 au vandi mais to va vandi c'est on a pas pesa le sumo watiti hein boli ngabo misaka boli ngabo so biso na mabe pour ça biso nini peut-être que ça la décision en tout cas il y a pas capacité et merci beaucoup merci beaucoup na bino nyonso ya lingaka bino mingi nzambe apomba babino ava kolala ifo kosambela po oyo ekomi batande la vie merci yango nalobi ndeko nazala ite koyeba mpenza début ya organisation na suka organisation na yebi te mais na yebi ke bato oyo basimba ka organisation ezaka bale même po tozalaka déjà na ANTPC na biso oyo président azalaka président Masumu suivi na papa Elombe suivi na papa Ngalufa ezalaka vraiment comité ya basage je sais bien que organisation eleka kitoko yango moni bapusi ko normalement ko renge bima 10 heures bapusi yango bima 13 heures po badécorer basala bakambo surtout bacérémonie po ndeko oyo akufi tokomona ye lisusu te en tout cas na yebi ke organisation ezaki organisation ezaka nde bibembe nyonso boyebi ndenge mpe ya mélodie eza organisation eza vraiment bien organisation eza vraiment bien tozomona mpe organisation eza bien vraiment la fille de ouf donc tozuyo ndenge nini matanga ndenge Laissez passer de quoi inspirer pour la prière. De la fond Zambé accordé grâce naye likolo naye pe kopesa kimia na famille ezoki makasi. Amen. Ya solo Zambé ozali Zambé obongwani te okotikala Zambé. Zambé toye awa ezali po opesa biso ke moko na moko amitala atala lobi akozala wapi. Toye awa polo pona Nicole te po Nicole akoyoka biso te mais toye awa po Nzambe ayoka mawa asala ngolu bolamu na ye oyo ye asalaki na se ya mokili po balobi makambo nyonso moto asalaka elandaka ye
soki osalaki bolamu ekolanda yo tika nzambe ezala liboso na biso lokola tobandaki no na mabondeli banda toro ezalaki na Brazzaville tobelelaki yo mpe mimonisa mpe na kati na biso awa mpe na kati na moko na moko tosengi loboko no na nguya kimia ezala kati na biso ti ndenge tokende kotika ndeko na biso esika okende kopema oyo bato ebele bayebi nga na groupe ya les étoiles de Bobo mutu oyo amatanga scène liboso eza Mélodie Badiama nde abimisanga na TV muta liboso na filme na ye Soladio oyo atiakanga comme principal. Mélodie, elle était une fille très sociale. Elle était très sociale et puis je me rappelle encore en 2012, je passais de moments de vache maigre. Vraiment, pour souffrir. Ce qui Mélodie a théâtre, peut-être c'est ça la AVC. Mélodie, comme quand tu as niveau, ce qui a la télé, il faut que la télé je crois qu'on a vu la famille na pays. Même si na mafuta, bana ko lingata molanga la indi. Bo kamirai, ou indi be pona nini. Au moment na ozo mbongo, apesi na somba mafuta. Donc cette dame que vous voyez au langa lelo, azana bateau baligaki, azana bateau bamonaka ebola mo atteindre le bateau va traiter Mélodie ya kufina sida. Moi je la connais parce que azaki fille abandaki obom makabura mutema. Soki aza na problème na ye agarda yango mpo na ye moko stonga na ye bandaka na depuis tozalanga na ye ya liti. Et lelo oyo l'artiste il est vraiment humilié na batu oyo ba critiquer Mélodie lelo oyo lelo ba fille ba traiter na ba sok nyonso. En tout cas eza vraiment pas mais oyo na kosenga na kombo ya Mélodie Badiama to pesi vraiment merci. C'est au nom des artistes comédiens que je prends la parole. Artistes comédiens regroupés au sein de l'ANTPC que dirige le président Massoumo Debrende qui est en mission au Katanga depuis 3 semaines. C'est au nom de l'ANTPC que j'ai traversé le fleuve, j'ai pris l'avion pour Pointe-Noire et récupérer la dépouille de notre consoeur Mélodie Badiama que nous pleurons aujourd'hui. C'est ce rassemblement, cette union des comédiens qui a fait que, ensemble, notre sœur revienne et soit enterrée dans Mabila Bakoponaï. C'est cette union, c'est un TPC que je vais saluer ici. Je vais saluer cette organisation et je vais saluer le Congolais, la diaspora congolaise qui vit à Pointe-Noire, qui avait organisé des obsèques déjà à ce niveau digne. Tous les Congolais de Pointe-Noire et les artistes particulièrement de Pointe-Noire se sont montrés, ont montré l'amour qu'ils avaient pour leur sœur. Et ici, c'est pour moi, au nom de tous les comédiens, de leur dire merci. Dire merci à la famille Mpoi pour l'organisation, pour la mutualisation des efforts. Et dire merci à tous ceux qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre. Décidément, je ne saurais pas citer tout le monde, de peur d'en oublier d'autres qui se sentiraient offusqués après. Mais rassurez-vous, au nom de tous les comédiens, de l'ANTPC et de tout son comité, je vous dis merci. Merci, honorable boss Mbembasi. Nous invitons également l'honorable de s'apprêter, l'honorable Christelle Vanga. Attendez.
l'honorable Christelle Vanga, qui hier était venu juste au siège du groupe Simba pour présenter ses condoléances aux artistes comédiens. Présenté par son collaborateur M. Doudou Bondo, qui va déposer le genre de fleurs pour le compte de l'honorable Christelle Vanga. Profitons de remercier du groupe parti politique, voilà. Congo uni, voilà, il est bel et bien accompagné des militants de son parti politique, Congo Union Solidarité Développement. Merci beaucoup notre président qui a été toujours à côté de la famille, son éminence. Avakata, le président Kalem, Belvic Kambi, Mamatab Eyonga, Manel, Wilimambo, Papa Koba, voilà, Famille Cataloya, Griffy, Omari, Bijou Lorraine, Zamala, Lydia, Dada International, Mama Losso, tout le monde est là, dis-le, Platine Belanga, ils sont là. Voilà, Nana Amelia, Maman Chérie, Michaud, Bozo, Chocolat, Baza Baronese, Sundiata, Loulé, Lourma, Marie-Jeanne Bololé, Maman Lombeto. Voilà, la corporation est bel et bien représentée. Ça, c'est la force d'une corporation. Ils sont venus tous rendre hommage dans le Bonabango. Mukamba, Papa Popi, Maman Villa, Queen, félicitations. Elle fait partie du comité d'organisation. Zuma, qui nous a aidé avec le film, Madame Mélodie. Merci. Voilà, merci beaucoup, Maman Epela. Fleur Bande, elle fait également partie de l'organisation. Alain Mabana. Voilà, ça c'est la grande famille. Saint-Julien, ancien du groupe Sans Souci. Tindengange. Bijou Levita, Darling. Voilà, ça c'est la coopération. Marcos, Adessa, Jérémy, Hermine, Muchopi, Eleniakala, Laetitia Ndongala, Maman Aïda, Étoile. Voilà, la population est représentée. Merci d'être là, navigateur. Ça c'est la corporation. Nota, Mireille. Donc ça c'est la corporation bien représentée. Sephora, plus le bon samaritain, Safari, Mavakala, Gauthier Business. Voilà, ça c'est la corporation qui est venue ainsi que la jeune génération. Voilà, ils sont là. Voilà, la famille Sans Souci est représentée par sa fille Fallon. Merci d'être là.
Tongo, merci d'être là. Voilà, ça c'est la grande famille. Voilà, les artistes sont là. La corporation, Mavio Kele, merci. De rendre ce dernier hommage à Mélodie. Lydia, merci Lydia d'être là. Mireille. Blondie. Allô. Oui. Billy, Karine Poutou. Voilà, ça c'est la corporation. Elko. Ifekou. Martini Mosanto. Merci d'être là. Babou, merci d'être là. Ça c'est la corporation, la force d'une corporation. Renate Ifekou. Mosanto Martini, merci d'être là. Ça c'est la force d'une corporation. Merci également à Bellevue TV, dans la structure Bellevue TV de l'art. Merci beaucoup. Famille Cataléa TV News, merci de votre accompagnement. Nous appelons la fondation Ekoki de Gilles Makoto de Sement, que c'est une femme. Il est également accompagné de sa tendre épouse. Voilà, le couple Caleb vont déposer l'argent de fleurs. Merci d'être là, Madame Kavira Tou. Chorale de Beto. Voilà, avancez, la chorale de Beto. La fondation Ekoki de Gilles. Merci beaucoup, Président Caleb. Louis est très content. Voilà, avancez, réplique, toujours sur mon matin. De fleurs. Voilà, elle était avec sa mère à Pena. Maintenant, maman Omet, elle est rentrée seule, mais elle était avec sa famille, avec d'autres mamans, ainsi que les artistes.
Vraiment, nini po koyi koloba po na famille ya Mélodie. Moi petit conseil parce que moi na Mélodie batikali. Nini po koyi ko bakisa po na bandeko na bino pe entre bino pe ba comédien parce que tout le monde a deux fois moi na Mélodie pe azala ramé pour que d'après ko visiter moi na ya Diana. Voilà, nini po koyi koloba na bandeko na bino ba comédien et puis moi mon famille on a ko batikali pe na moi na Mélodie. Omanga na oloba kaka na famille ya so théâtrale. En tout cas merci. Félicitations parce que tu linga na wana biso parce que so to linga na te tu as coaché $1000 na $2000 te donc un franc na été mais tant to tie to sangani babi musabi moko et sukola elongi te yango moni to sangani lokola moto moko ndo moni nde to komiti na niveau ya suka oyo donc to zaka na bolingo bele to longola ba fitité to lingana na motema na elongi wana ezala malamu to sala qui orgueil parce que tu as la mélodie qui moi kitoko moi ça talent moi ça pembe moi ça to le vanda mais lelo yo donc était arabiso quand on a rasoto yeba morgue boye moi mawa ezali mais tant que nous rekunda to bosali to zengeli susu babuzo bezanga tina donc to za na bolingo to koli déjà bana biso ba koli ba comme na basi ba comme na bala alors to za ba mama to za su ba jeune bien na Mélodie de panga bien adiso na zoia mana na kwenda ikufa demo de apanza kwa ya na matana kwa mtel aya na tani aibike na yoso na kuna mwana ya aibike na yoso to no yunga ni abakende na hotel ikunga pele na kitiki tamna kuna swa kupe ya mbele kuka so no ke ndenge pe Mélodie na oyati yaka una peba yepi na taxi na ya roko bazeli kiti pe mati na taxi petit peu quelque part bato mo pe ya bien o bakabelaka biso to yebisa bosa nisi mupete na yebike ya lingala na ye te kombo na ye na papa etungetali aza parmi simba biso makasi biso amoni nga fatuma wai badiama amoni nga so amoni Mélodie fatuma masok na ye kade ele naza presque dernière artiste on est là so ba ko na chaîne on est je parlais na tourner na ye d'être chango na YouTube on ba to bela ba sebi na ki Mélodie ça fait un temps Mélodie ça fait un temps donc souci ça là il on a sebi parce que oyo maso na biso Yesu bisela peintre ye ndako kula biloko to kufa to ebaki na ko ya maso to quel enfer je te dis kana kwa kesa kwa message par rapport à message on va passer ça parce que ça
balakisaki okeba artiste bazokufa kufa na raison ya part nzambe to eza bango na bango bazomibomona yango apesaki yo ozala comme garde mposa bafoye po batika lelenge Wana il faut que tu point noir parce que biso que nous on gagne mais tu not été mélodie. Attaque comédien mon côté Kinshasa ou akine ko assister maman mélodie tant ande kubela. Biso ba comédien to venir ko kaka ebebe. Donc le quoi ba internaute par exemple pour ça ba source pe provenance ya maladie ya mélodie. En tout cas beaucoup ça ka ba effort ne biso ba comédien to salaki ba tendresse dibinga ba nene botei ba kendaki ba kendo zo accord. Les bino peuvent s'engager qui ne va pas expliquer bino réellement maladie ni bon en fait la néga m'a été pour la peine à répondre la néga les gens disent bino na moya Jérémy les gens disent ma quoi aussi la nuit dans mon tolinga ba ko ba yebi ko ba za ba nda ba ye ba message ko ba comédien ba ko transmettre ba bango concernant ya loi ya on a yebi mélodie à bela qui quoi qui mène son linga bela ninga na bela na ninga bela mais sauf que ya ye ezala qui au moins on zamba sabela qui azo amna ye abeli a et yangana mélodie sont baleza parce que au moment où mélodie azaki sur scène ngana azaki na moi na classe en tout cas je n'ai jamais eu le temps la chance cette occasion là il y a okangana et photo de retourner les scènes mon connaître quelque chose dans ce total bien fait que nous avons génération mon côté et ouais génération un message qui est pas pour ça pour la famille moi nanae andi connait sur la message plus c'est ça pour la famille pas à ma casse ça fait mal puis ça moi c'est nous négocier puis azaki na makasi na nzoto bayebaka nini bakoencadre mwana wana oyo atikali me mpo na mwana aza na ye moke ya biso ezaka kosaeli balosambo nzambe abatela ye akola na kobanga nzambe. L'homme de l'évangile, quelles sont les exemples? C'est comme si Papa Elombe, c'est un artiste comédien, Koti Makambo, il y a comédien, il a dansé ce moment, Papa Elombe qui est relève. Pour expliquer, absence et abattu à tout sans souci, moi, je ne suis pas permis. Je ne suis pas permis, n'a évité raison, n'a évité. Avant d'attendre mon monter à tout sans souci, à finir mon corps. On a évoqué, a été quoi non, mais la façon de tout, a été quoi la maladie, a été quoi la problème. Voilà, n'a évité. Papa Elombe soit sur élève, c'est parce que tu baignes déjà papa. Et puis, à ça parmi les seigneurs, il va soit les niveaux à la maman. Peut-être qu'il y a un cas où ça se qui Jérémy, tout exercer qui a là, ma vie.
batelemi bazwi le devant na matanga oyo engeka musabino peut-être mais si eza papa elombe moto azwi yango ata président pour les choses atelemi te mais c'est normal question mosusu eza boye maintenant tu vas faire la mort réclamation moi moke parce que comme dit artiste commercial bakoni kaka kotelema mwa matanga na mama ya libala fete papa tamboli mpe telemi azwi problème to moi n'est pas ce problème ko telemi ko kotelema na mama batanga c'est comme si c'est la mingi na matanga ko ouvrir et c'est pas pour se faire voir ndeko vivre na ba vie wana eza réflexion na biso te parce que mutu amemi ndako ne aza te toyeka na mituka na biso oyo aza na motuka toye na bamoto oyo aza na moto non totourna pièce moko tomoni i comédien comme so baotourna ngo baza bolumbu baa na bilamba te na nzoto lelo ndomoni bango balati bilamba mpo balakisa soki tolati mpo tosepela na matanga so tobi tobeta lisolo ya kosunga bato na maladi tomonaki ntango ndeko na biso diana azalaki maladi mama na biso belficondi asalaki groupe ya whatsapp bacomédien bakontribuaki mbongwela na ye diana parce que diana ayaki na matanga maladi na ye vers le comédien eza te motu oyo abombi na ye maladi na ye apermettre bino te bo affiche sos moko boye na internet mpona nkombo na ye po tolakisa bino ke tozala na bolingo ale toye nango sikoyo toandi osenga cotisation ya matanga parce que sanga matanga ebombama te voisin mosusu kuta asolisa bino te boyoki bato baolela bokoki boyeba baolela nini eza kuna donc c'est normal na matanga bomona biso tozala motivé tozala sibe nde toza donc c'est normal parce que eza matanga ezala na invitation te jour matanga ekoma na invitation omonaki baloba ndenge mélodie akufi boye tobengaka bato banda ojoue epai ya producteur na biso gile bavomwamba to epai ya major bisadi tobengaka bango mais loko eza matanga eza na invitation te yango moni bali nyonso félicitations à maman et la cotisation que la commission est pour ça là qui est section de là même quand il faut se mettre dans les libération parce que ça sur ces points so osali effort ya oluka ye moko moto atiaki monta wana ye osala ebie so mpo oyebisi ye bato oyo yebi batongaki esala ebie komala nsima asala mosusu te lokola mpo na bino eza acte moko ya mabe naza na eloko oyo batela à propos ya artiste na bino la richesse avec le médical ntango le président Mike Ladichesse asala théâtre CD Jérémie azalaki relation oyo ezalaki entre président Mike na mama Mélodie nayebi te raison oyo etindaki aloba bongo nayebi te donc kosala commentaire na makambo wana na kobeta libaku onaa na lisolo ya kobeta te ngai nayebi ke ntango ngai nayaki scène natikali kojoue na mama Mélodie te mpo azalaki soki te sur scène le reste wana il faut luka président Mike papa de la foi avec ça qui nous sache mais c'est comme si wana papa de la force na eloko oloba ya makasi nzambe apesa ende mais organisation de l'équipe eza bino tosali yango mais à chaque fois pourquoi na matanga ezalaka kaka ke soki ati komedia mwa kofi boyelaka epa gouvernement bolela gouvernement or bino moko lelo namoni bofundisaki boyele epa gouvernement yo ozali présent ya
monene ebimisala bacomédien ebele ntango ozomona groupe sans souci etikala epa président Poul sikoyo mélodie bato nyonso toyebaki ye na nzonzingi mpena toyebaki ye mingi na groupe sans souci mais implication ya groupe sans souci eza te yo en tant que président c'est ça parce que mais ça nous ça là pour nous artiste déjà artiste où il y a une collègue pas où il y a une donc il faut vraiment des petits à charge na sans souci ou bien na coup de chasse biso nous c'est pas mais ils sont tout le monde en parce que donc on a biso à ça artiste bino ba président bosala ka casting pour vos hommes. Je pense que yo en tant que président on a la mélodie pour comment la mélodie surtout bien parce que tout ça va souvenir c'est trop dit tant vous comment on a la mélodie particulièrement dans les akini particularité dans les ans il a bien aimé donc par contre ça va dans la journée on a joué une peu la particularité dans les attaques parce que les parties les amis et c'est nos amis de fait azalaki mélodie azalaki leur particularité c'est ezalaki ayembi azalaki nzambe ayebaki obale yembi azalaki donc puis des amis ya mélodie Natiki misalo lelo. Bonjour mon papa.